Bonjour, bonjour, bonjour la Chine de Karine Mokonzi. Bah, bonjour. Bonjour Karine Mokonzi, ma fille adoptive. Madame Kikouli. Bonjour papa Evie Kikouli. Papa et Arieta Kikouli. Merci Karine, merci beaucoup. Na soutien à yo. Merci beaucoup. Merci Nzambe vraiment pesaka yo tout le temps. Sagesse tout le temps. Apesaka yo vraiment. Kimia na motema, kimia na libala nao, vraiment kimia na libota nao. Merci na yeko senga lisuba, merci na ba chinois nyonso partout dans le monde. Ba présenter nga ba sincère condoléances, merci beaucoup. Ezala moi, ezala mobali, ezala ba nyonso ba tindi ba message na WhatsApp na kati ya page ya Karine Mokonzi na kati ya page na nga ya YouTube. En tout cas merci na bino, merci na moni vraiment ba message na bino ba benga enga moyen na répondre ezalaki te. Merci na bino, vraiment merci na koki kobosa na bino te, vraiment merci Nzambe azala na bino. Vraiment, on est ensemble. Merci. Hello, Nanina Singabino, merci. Na tombe à l'élo, tu vas 5h30. Vraiment, merci, Nabino. Et vraiment, merci. Et vraiment, Salinga vraiment bien, na ba message Nabino, na ba soutien Nabino, na ba message, na page à Karine. Merci beaucoup. À bientôt. Ouais, je t'en bats, tu attends que tout le monde s'appelle.